Ale kumanga motema moto yaya. Kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikuru meza bino pardon Jima sala yolo ratarate ya ona benga yo Jima mokende umela bana kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Telema KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimi Kendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Bon début de la semaine à Bakinoagnon, ça peut bienvenue dans le numéro ya Sika ya magazine na bino et messana pour le bino ba réalité à vie à Kinshasa kain. Malgré l'accord qui déjà signé dans la cité de l'Union africaine pour un dialogue, l'opposition va aussi un deuxième dialogue où il y a inclusif et Bakinois, batikali indifférent et réagir. Sawanyama nani ataweza kusema yeni kweli, inabakia tu Mungu atuponeshe. 3 mois, ils ont dit 3 mois pourquoi? Parce qu'il faut avant et ça les adorés na temps où il a fait un mandat où ne m'a comme se fait ça. Un dialogue mieux surtout fait ça. Cause athée et continuer pousser derrière mandat de il y a président non. Donc n'attend autotika n'en faut pas ça dialogue voilà. Pour toujours solution parce que talent est toujours vivre. On ils ont tenté, ils ont tenté pour nous. Donc ti avant décembre il faut dialogue en Israël. Les mboka batam saona morote na groupe morote. Ba basali wana ba binisi ba résolution na bango. C'est normal. D'autres pas battu super c'est périté puis battu un peu battu dans la population pour la mboka za non calme ba fani sur pour la deuxième fois ba solo li ko biso dans la calme même je n'ai une année ce problème c'est que mboka za la kimia mbongo zo na circulation battu za la l'aise banchike za la bien souci na bango des pouvoir ça ba dialogue même côté kuna même côté souci na bango dans pouvoir ça na ba dialogue te pas bon sambo même une année pour ebimisa Congo na crise c'est normal mais vrai dialogue il faut na bit que et traiter ba problème oyo izapena ya motuya oyo il faut ba traiter kokuna ba traiter na bango lokote et rozabiso ba moite eza ngo makambo ya 3 jours kaka ya 4 5 jours esili na ngote. Deuxième dialogue ya solo ezako ngana lingite mena yebi kezali et ozala pe. Parents moi na ya mwasi ayeli yo mobali pour la première fois. Jugement nini yo kozala nango liboso ya mobali wa. Bakomona bango nyonso ikeleve na kokokate. Nakolala te pona mawa eza malamu mwana mwasi soki ayeli yo mobali biso pa na biso oboti mwana mwasi oboti pe mwana mobali la mwana na mwasi akoya na mobali eza malamu po azui déjà camarade na ye ukotala soki aza normal na eta ya normal ndenge mutazaka na makolo mibale maboko mibale po mwana ata aza mwana soki ayeli yo mobali ya lokolo moko eza bien te ya liboso nanu azala normal makolo mibale miso mibale maboko mibale. En plus, on peut dire merci na conseil que non aussi aujourd'hui ngai moninga na yo camarade akende a débrouiller asa ndenge basala pona kobala mwasi aye apesinga biloko alibala nazi yo ke libala fona landela état d'âme na e ameki ka okata o ba ligne wa o alati fashion elo alito na boyi fona mona mobala ngo aza na muta o raisonner ba nzambe lokwa ngamona sala nzambe aza mutu mo asambela nzambe aza mutu mo raisonner bien wande mona ngo fana libana kimia bajishaka moto pour la première fois tango moni était hein bon so batala apparence bon so batala ndenge alati ndenge aye tout ça peut compter
vraiment nanu ndenge alati wana ye na yango bona kotala yango mais wana ya éprouver ngate ki azali sérieux ou pas oza komona mais na koyamba ye en tant que mutu ba ilinga mbala liboso il faut koyamba ye komisengeli oyambi ye bosololi eloko yaki na yango oyebi yango mais au fur et à mesure bozali ko continuer de koyeba ndenge ya ko juger na koyamba ye opiesi ka vandi na yoki lisolo ya ye nango na yoki lisolo oye mobala ye nango na yoki na tester pe mwana na yoki malobo mwana koyebisa ngai na yoki pe ya mobali eteki neza mama na kolala na kaniseske mobali oyo likambo azolobeza solo bien eza lokuta deuxième fois soki aye tokosolola na ye ti tokosolola na ye kolata eza likambo te mutu moso oyo aye ne bizarre mais aza bien nzoyoka kolata batalaka yango te mutu mokolo liboso oyo aye eza sali te mokolo elandi ayene azoteste bino botreske bokolinga ye te deuxième fois troisième fois mona aye bien ayambi bino bien bosololi mpe bien. ezalaka soki mutu asalisi fete mpe na bainvitation mingi bato basengaka bakado me kokama bato misusu bakoma koexige kado en espèce. Ote nabanzaka yo bolingo nanga nalinga yo nalingi yo. Ça dépend okoko osalisa feti mutu akoko yelo kado moko osepeli nango te. C'est ça yango na bato bakoma opréféré mingi mbongo parce que so mutu apesi yo mbongo wana kosombela nyonso osepeli nango. Bato bakoma oboya kado mpona balingi mbongo ayebi ke kado so bapesi nga nakoteka yango na prix wana nasombelaka kado wana te nakoteka yango moins cher yango sikoyo bato bakoma oluka mbongo kaka. Bon, d'attendre, ils ont dit que le cadeau il faut emballer pour et ça moi bien. Mais bateau bah comment vous considérez que cadeau net place à pour récupérer un bon au salle de défense. C'est pourquoi bah comme vous exigez au sein en mutuelle le cadeau en espèces. Ce cas en espèces té. Na cause va payer le qu'on a ndako. Na lobi que naza na moi kit na nga na sepe na me melande. C'est quoi yo sein en espèces. C'est que na koya na fête na yote. Alors que ça la fête à salle de dépense belé. Azwa cadeau mais ba cadeau et ozala na valeur penza mingi te ke mbongo oya dépenser yango ba koma kolinga mbongo ya en espèce donc asali bongo bozongisele mbongo ane swinye na blom so pour que zo budget nyonso asali ba on te ba que tu as 10 000 francs ba koma pe ko bénéficier trop so amoni ka sala la place bien ayebi ke non na esi batuninga na chelo cadeau ni te bochela ngaka na enveloppe ayebi ke bato msala bochele mbongo abuzo bate mbongo pamba te bochele mo eloko mo bo ya valeur. Jamais rata rubrique na bino ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso kaini. La photo to se kaboke buka kingo écoutez en selfie écoutez la photo to se kaboke écoutez en selfie écoutez la photo to se kaboke buka kingo écoutez en selfie écoutez la photo to se kaboke buka kingo écoutez en selfie écoutez tosali constat moko na Kinshasa ba cyber café mingi ebotamaka kaka na baperiode ya badeve loterie yango tomituni bato oyo bazwaka na ba cyber na bango une fois bino bosi bokei bakoya kotala baresultat na bango wana. Depuis la nuit du premier jour, ma coma adepte na yo.
le basibet et belé pesa escroquerie. Bazo ya kaka ko bazo kama mbongo tant mususu ko mona 1000 personnes ba yeko s'inscrire mais 3 ou bien 4 bakay. Donc mbongo ya mususu wana bango ba bénéficier. Eza iloko sans avenir. Donc bazo sala kaka ba jet d'attrape. Au gote ba bureau na bango nyonse kaiza okanga. Donc c'est-à-dire eza question moko bato basi ba s'arranger déjà tika ka to benda moi là après un temps bakati na bango. Ils ont bato mususu moyen ko survivre ezati. C'est pas comment causer la nabatan na ba occasion mo boye ezosalam. C'est l'homme qui a mis sur base ba comprendre makambuté développer et ça fait ba cyber on bien organisé pour développer et ba aventurer beaucoup mieux belé. C'est ba cyber qui termine. On va comment profiter na sima développer pour se développer bête mawale. Bon peut bazo moi gaz mandam na sima. Na ko lo baté que ça escroquerie parce que ils en ba ba ça la on ba zo mon. Mais pendant ngai développer concerné vraiment comme bien convaincre ngate. Si on a besoin aux États-Unis, par exemple, pour nous faire des démarches, on a un normal. Mais si on a les capables de développer, on a la sûreté. Pourquoi? Parce que développer, comme le roi Rané, c'est à fond les cabines téléphoniques, il y a des crédits de développer comme le roi Bongo. Non, parce que les Congolais ne savent pas songer à quel poteau. À quel poteau. Mais pourtant, on fait appel à des moyens. Parce que les gens qui ont développé, ils ont des ça. Ils ont des moyens. Et si on a besoin de développer, si on a besoin de boutique on a développer et quand on a mappé. Ndeko mobali oko agir ndenge nini pe réaction na yo kozala nini mwasi moko aida yo pendant ba étude na yo mais une fois komi obala ye na signe ya reconnaissance ya olamu asala yo pasteur na yo alobi ke état d'âme na ye eza bien te. Ngoye bandaki nesengo lokola mwana zongi kelasi nelamba ya sika lobongo liango mawa. Toye kosolana ba jeune garçon ba yebisa biso ozalaki na mwasi moko bonyokwami na ye asungi na mambo ebele donc ba classe nyonso to asali mpo na yo lelo ozwi mosala ekokomi na ba moyen na signe ya reconnaissance olobi obala mwasi na yo omemi ye pa pasteur na bino et que père spirituel alobi que état d'âme ya fi wana eza malamu te et tant que mobali réaction na yo ekozala nini boyoka ndenge balobi na mikro ya KNB. Le père spirituel avant ya oui ça état d'âme na ye eza bien te c'est que amoni que to comme une finalité pour to bala l'objectif na biso yango ayebisinga mais jamais ozala bongo il faut attendre na ba temps o ba vanda ina mwasi ceux qui approchera epé na temps wana apese conseil wana eninge zala bien mais ba komi na suka apese conseil apona nga na mona o bien ye mobali asa na rétrospection atala pe bolamu mwasi wana sala anezo komela bala mibali mebele mais ngana obaka na nyonso to chaka nzambe kana sio komela nga pourquoi pas ya kinga obia bumayinga tana zakina kolia mbongo na ye ngana da part na nga na ko ba na kufuka mala kokota même jeune pour que nzambe oyo asimba mitema bato nzambe wa chance ka via moto a chance mwasi na ngapito vivre ne libera na oboyete na fana na ye comprendre na oboyete moi c'est ngana mbal fa la reconnaissant les ngai soki bana comme na kawana na senga na pasteur wana to kota profondeur ya mabondeli tu vois moni mutso ka edo na vie directement c'est déception ba kolela na ye ko tomber sur eux on so na besoin il faut kota profondeur ya mabondeli nzamba sala na boyete pourquoi tu vois na tisuka oya été po depuis ka to bandi na ye action mabe na monité na lie bambongo na ye asungi nga na nyonso mais iko mana terre ubala ye pasteur lubalanga ki mwasi ana aza mabe andoki iko simba te na kulukana étudier malembe tina koya koyeba wana nde na kokotika mais te mana moni lo mwa mabe te et fait mon roté na continuer na ye po ebele to mona babebisa mabala batu peka bongo kenda toki ndenge ba jeune garçon ba mettre ba point de vue na bango donc ba lobi que ba robo ya mwasi wana te parce que asunge na makambo ebele soka zaki ndoki pona ko lia ye faka lia ye de le début tanga bande ko sunga pona mambo classe donc nzambe nde aza solution pona makambo nyonso tout Kinshasa et l'équipe partout. Force One, le seul représentant à Trust Campagne, vous avez une approche à Kopuna Mutuka Toko Somba, qui ne Kopuna na ba site na bango et surtout que paiement est au salamandam.
par ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 0321 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Ophtalmologiste et Dr Dieudonné Ngoy azali pour expliquer glaucome peut apesi ba méthode préventive. Le glaucome est une tueuse silencieuse. C'est comme ça qu'on l'appelle. Parce qu'on ne ressent rien. Le malade ne se plaint de rien. Absolument rien. Donc, il n'y a pas vraiment de signes comme tel. Elle est une maladie silencieuse. Elle évolue comme ça et elle surprend. Le traitement du glaucome, c'est d'abord, il repose sur un trépied, un traitement médical. Ensuite, il y a le traitement chirurgical et le laser également. Donc, c'est le médecin qui est devant le malade qui choisit le type de traitement qu'il peut administrer suivant l'état du malade. Parce que le glaucome, si on le diagnostique beaucoup plus tôt, ça ne sert à rien que le médecin aille directement dans la chirurgie. Il va voir avec son malade comment, suivant les moyens dont dispose le malade. Mais sinon, c'est un traitement d'abord médical, mais c'est un traitement médical à vie. C'est ça qui est le plus important à relever. C'est un traitement médical à vie. Et très souvent, nous avons de sérieux problèmes avec les patients. Vous avez diagnostiqué qu'il a cette maladie. Lui, il dit qu'il voit bien. Et vous lui demandez de mettre les gouttes tous les jours. Mais souvent, dans le suivi, il y a des réels problèmes. Lorsqu'on a atteint 40 ans, il faut que toute personne, ne fût-ce qu'une fois par an, puisse se faire examiner, puisse se faire prendre de l'attention, ne fût-ce qu'une fois par an, à partir de 40 ans. Parce que quand cette tension est élevée, vous ne ressentez rien, il n'y a rien. Mais entre-temps, c'est le nerf qui est en train d'être détruit. Et je donne un exemple. Lorsque vous regardez un arbre, l'arbre a des feuilles. Lorsqu'une feuille tombe, c'est rien, vous n'allez pas remarquer qu'une feuille tombe, mais une feuille tombe, une deuxième feuille va tomber aussi. Et c'est comme ça que le nerf est détruit, petit à petit. Donc, il faudra, ne fût-ce qu'une fois par an, qu'on se fasse prendre l'attention de l'œil. Mamelodi à Afrique du Sud, azali sacré champion et à compétition africaine interclub. Bon, ça va détailler l'élément. Le club sud-africain de Mamelodi Sundowns est sacré champion. La Ligue des champions, il y a CAF, malgré sa défaite hier à Alexandrie, 0-1 face aux Égyptiens du Zamalek. Grâce à sa victoire 3-0 na aller en Afrique du Sud, et sali que azala sacré champion en Afrique. Rencontre Wanezala qui dominée par les Égyptiens et Zamalek, mais la première mi-temps, il faudra retenir que Esukagi 0 but partout. Dans 64e minute, les Égyptiens et Zamalek qui ont marqué l'unique but de la partie par le truchement à Aouch. Malgré courte victoire, Wana de fait, il y a Zamalek na allé et Salaki Keba Kokako remporté sacre Wanati. Mamelodi Sundowns, c'est le club Oyezo qui place il y a club congolais ASV club après disqualification na bango par la CAF. Et c'est ce qu'on retenir
dire que coupe Oyo Bazui est l'unique succès Oyo Bazanango en 20 ans. Puis bako représenter Afrique na Coupe du Monde de club. Succède donc au club congolais du tout-puissant Mazembe. Kinshasa et l'équipe partout. L'actualité est dominée na Facebook week-end na mukolo ya lelo. Actu Facebook ya lelo et bandi na message oyo Steve Mbikai alobi que déposer le CV pour un poste au gouvernement, c'est une procédure illégale. Abakisi lisusu na Twitter na ye, pas question ya ko déposer des demandes d'emploi à un concurrent. Pour l'enkozala na gouvernement, il faut qu'on négocie à l'interne. Ba internaute balobi CV koki kozala prêt mais nani azana compétence ya kosenga yango. Mususu alobi mutute azana droit ya kosenga muninga mususu CV. Internaute mususu alobi pourquoi na tour ya liboso basenga ki ba CVT ba ya kosenga ngo na tour oyo donc eza distraction. Joseph Banga qui a le FRC exige la tenue d'un nouveau dialogue. Dialogue à cité de l'Union africaine et réussir à apaiser tensions politiques T, estime le force républicaine du centre. Le club sud-africain de Mamelodi Sundowns Babimaki, champion de la Ligue des champions africains, dimanche 23 octobre. Premier titre dans la Ligue des champions de la CAF face à Zamalek. Il faut qu'on retenir que Mamelodi a représenté Afrique dans la Coupe du Monde de club. Tout ce qui ça a tu Facebook ya lelo na clip ya MG30 oza kosa la rage makasi na internet après temps oyo azalaki absente na marché des disques. Ayoki kolela ya ba fan na ye pe abimiseli bino coach Maswa. Bolingo nanga eza yo, love nanga eza yo, ozala pour l'éternité. Aline, Mariam, Yasmine et Joséphine Maswa. Narol Maswa. Ozawanga motema Jules, Maswa na linga, zamba kelanga pona yo. Lokola yo benzamba kela yo pona ngaye. Tu es ma plus belle fleur, parmi toutes les fleurs. Aussi les salokoso ya misolangai. Monokonanga pe etika bilia lia mama. Vieux Emani à Brazzaville. Côté à coffre fond nanga Gilles Maswa. Mourinho côté à Kati. Inside. Yonde réveil la musa bolingo nanga na pongi. Étoile du matin nanga. Moi la c'est ton ya carrière ya bolingo yanga na yo. Écoute un tout la moto nanga on se porte à kipe. Mon pico va bomber. Et paranga aux apporte bonheur. Et paranga aux miracles Jésus salaki il Lazare. Aron Amadou. Zoto nayo ma belle ya RDC. Et ton richesse partout. Nicolo Benance. Pambouama. As-tu Facebook Oyo? Bokolanda. Kinshasa et l'équipe partout. Merci na attention pe fidélité au bolembarate ko pesa na magazine na bino ya lolo to komi na sukape to présenta ki yango na avenue du port toujours na commune ya Gombe bokutani lobi na édition ya Julie Bluma pe bobo sanate ke Kinshasa ele.